Tawari sozalo likolo bakumisa kombo ya yo sang. Bokonzi bayo boya po eligio basala yango selo kola bakosala ka likolo. Maria lo sa kotonde grâce mon kozo dali na yo. Abenise yambo ya basiban, abenise pe Yesu mwana wa Dieu. Maria le sa kotonde grâce mon kozo dali na yo. Abenise yambo ya basiban, abenise pe Yesu mwana wa Dieu. Maria le sa kotonde grâce mon kozo dali na yo. Abenise yambo ya basiban, abenise pe Yesu mwana wa Dieu. Nzambe na tata pe na mwana pe na limo sana. Nzambe wa banzambe nkumu le kibanso na nkumu mokola moye mozali moyo nzambe osiraki komongisa te bana bayo bakutana na papa bana mbongi po ya kosolola na solo na yo. Nzambe olingi bana bayeba yo mpote balinga yo batosa yo mpe yo ozala tata wa bango libela. Papa mayema soto kosolola lelo te lokola mayo kosololaka mikolo ya mibale te olimi ya lobingo tika te mangoma kokakokota mpe ya bomoi bwa bana bayo babomba yango mpe bamanyela yango bipai biso bango bakozala batosa yo bazala na bolingo na yo mpote bango batikala ntango nyonso bana bayo nzambe kaka mokali. Papa bongisaka te bonya bwa bango mayele na bango makuma na yo ipote bango bakoka koyeba yo nkolo fungola bososoli bwa bango tolisa bango na nguya nyonso mpote balanda mayema soto kosolola bakoka koyebisa bayeba yaki te bakoka kobamanyola bipai biso mpote yo nzambe ozali mosantu oyo aleki banso na bosantu nkombo na yo ezali enene nkombo na yo nde otikeli ata moto moko te tika te mpoko lelo ezala enene nzambe ezali mokolo mwa mibale mwa suka mwa mobu moye nzambe bana bayo balingi bayeba yo mpe bakoma banganga bayo bakoma bakomi bazala basalisi basalela yo nzambe. Papa tika te bayo maso bazali koluka koyeba babomba yango bakoka kopesa yango bilamu omokolo esengeli ya bomoi ekotenda bango mituna mpote banso basalela yo moto na mokolo na ndenge ya bongisi azala mosaleli wa yo lelo lobi obile kobiso teko le asa na ko ye bano Vote la renovazione. Stefano. Boko libi sangari po ya mwareka parce que lelo na lobaki esengeli na sala audience privée ya suka ya moboyo soko na yibisi bino bana bale mbonge na bombe la kabino eloko te nani a clôturé audience privée ya lelo ezali représentant légal ya communauté moko ya église du Christ ozali na ndeko mosusu bango baso bapaster bayaki mpo ya audience privée. Donc momoni nzambe alobaki mbula oyo ezali mbula bana na ye bakozongela ye bana na ye bazongeli ye mpo ya koclôture mbula ezali esengo mingi bobetele kaka bana wana maboko.
bien lokola bana baye balembonge baye bazalaki lipai bisu bayi clôturer mbula oyo na audience privée nazali sûr lokola ndenge nalobaka na bino ke bana banso balembonge bakoya mingi na mbula okuna e na bambula nyonso bakozongela ebalembonge yende ona ayaki mpo ya bango yende nzambe oyo atiki lipai biesa oyo ye azalaki kotambola aye kokota na nzoto ya moto mpo te bana baye bazali ezali esengo mingi bango moko bakoki kosimagine te nazomisaki na bima aye banso bakobikisama wana basusu bakokaki kozanga mbongo mpo ya kokende na lopango ya mosika lokola mpe transport ezali malamu te bon bakokaki peut-être kokende te me lokola ekomi na kati ya ville transport mpenza ezali te bato bakoki koleka mingi ezali kopele meme na butu na babalabala akobenefisi mingi epai ya nzambe natunaki na dimanche po bato bazali koloba na pape balembongi baloba yango uta mibu nyonso tozosala bonganga pourkui kaka wana na lopango wana bakoki kosala yango kote mosusu te tosorganize awa na bacentre centre A, B, C, D ezali bacentre ya kinshasa centre E ezali mpo ya barégion bamalade oyo bazokutana nango na baye bauti na étranger sauf Afrique. Centre F ezali mpo ya Afrique. Toloba ba centre A, B, C, D. Soko ezali awa na lopango oyo lelo kaka mpo tozangi lopango ya kotransfere bacentre wana na kati ya vila Kinshasa. Toki bacentre wana minei na correspondance na basaison minei ata lokola batangaka yango te me tokaki na ntango ya élection awa bazali kovote bato partout les donc c'est que ezali moi antisi moko ya retard mpo ya kolomboka bon na biso mpe tokoki pene na bino kuna déplacement ya molai ezala lisusu te basusu na kati na bino awa namoni bato ya matete bazali wana basusu nakanisi bato ya nsele namonaka mokolo ya dimanche nalobaki likambo ya parcele ya matadi nalimonelaki bato te me ezalaki nde ya matadi puisque nasi na solo ninga na bango nazali mpo ya 25 000 zali tozangaki kozwa lopango na matadi eme mwana moko oyo balebe azalaki awa na solo mala afingi bandeko na ye bakende na ndako kokamata 25 000 zali bapese représentant basoma lopango wana tosali yango ezali likambo monene mpenza mbongo wana ekokende na matadi na charge de centre ya matadi akokende kosomela biso lopango wana me oyo misala ekosalema kuna mpo ya kobikisa bato nzambe azomona ngene ebongo mama wana ebien tozolelela bato te me tozongi toyebisa oyo esengeli misala parce que liyibi ekelizila mosusu ezali te libiki ya malamu kaka ya nzambe gratuit moto atalaka maladi na ye oyo abikisama na hôpital ekoki ezala combien soko oyo obikisama kanisa balingaka ngai na tiki oyo ya ngai nyonso mpo nasalela nzambe na kabeli pri moko na moko bakanisa noyakaba esengela biso baparcele mpo bomona mpo olobaka mazi yango na ye ezalaka nde na lopango wana pourkui aza kosala ayer te naokaka commission devene moko aza koloba alobi pourkui soko ye asali lopango wana en dehors yesika wana peut-être tokoki kondimela ye pourkui kaka wana akunda biloko yango kuna bana balembonge bosombela biso baparcele totia baparcele 5 kuna basalisa bino pene na esika yo ovandaka ekozala malamu mingi
tobetele kaka mamoya apesaki 25 000 zairi natanga komona ye te po bobanda otala ye na miso ya boyi nzambe ye moko ayebi ye bobetela ye maboko. Ebien nakanisi bana ya Phoenix namoni baso baza koseka minoko ezali polele représentant aseki na bango elongo ezali malamu. Tika tozongela mpela ya lelo ezali le sambo. D'abord le sambo eloko nini tosambelaka mpoya nini. Le sambo prière mabondeli bisambo isambo minoko ebele tika moto ayebi ndenge babenga yango. Nzambe azali koloba ezali nde lisolo ya yo na ye. Soko okei epai ya papa nga nzambe pango olobi nakei kosolola nga na papa nga nzambe pango mais soko olingi okende kosolola yo na nzambe olobi nakei kosambela. Donc lisolo ya yo na ye ebyangeli lesambo tandi so ya yo na moto ebyangeli lisolo kozeri. Osoyeli kosolola na nzambe babyangi yango lesambo, la prière, mabondeli. Mais baokende kaka boyebi naye natelemi esika oyo puisque ezali komona ye te obi natelemi esika oyo bon sikawa lesambo kaka boye ezali na ndenge oyo ya bongi. Se lokola olingi okende audience epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa to gouverneur ya région na yo okosinforme liboso oyeba basalaka ndenge nini mpo ya kokoma na audience ya gouverneur. Kuna na protocole bakoyebisa yo bilamba ya kolata ndenge ya kokoma kuna sapato nini okozala nango to mpe makolo ngulu. Soko yawa na protocole batuni otuni ndenge nini akaona pape bakoloba noni. Soko ozali mwasi kanga kitambala ya pembe bon balingaka bato balaka sapato te na lopango losantu donc wana ekomi deja ya bato nyonso mais soko oyo yaka te bakoloba okolongola sapato oyo mosusu badetail nyonso protocolaire. Epai ya nzambe mpe ezali kaka bongo. D'abord baheure ya audience epai ya nzambe il est vrai se lokola bakonzi nyonso azali na baheure na ye audience mais soko likambo moko ya monene ezali kisi akoki koyamba yo na nzambe ezali kaka bongo. Baheure ya audience to ya prière ya lesambo tableau wana tableau mosusu kuna binisa tableau ene awa kamata tableau kuna lakisango koto bana ya sika mingi bakotaka awa baamonaka tableau wana me bazali koyeba ntina te. Heure ya prière nakanisi tokoki kobongisa yo etalisa boyo kuna ye atalisa boyo oui. Eleki mosika ya soki atalisi awa oyo atalisi kuna boyo awa komona te raisonnement nini. Soki oyo atalisi oyo atalisi ekokoka yo telemi awa lakisa kuna ya teleme kuna alakisa bantu bakomona. Ngonga wana ebyangeli ngonga ya audience bomoni nakomaki référence ya Bible soko botangi kuna bokomona Psaume 119 verset 100 combien? Psaume 119 verset 164 poya nini natini nzambe ntango nini tokoki kosambela. Alobi tanga na Bible kamata Psaume 119 ndenge ayebi Bible na ye moko
par cœur. Pourquoi ça il y a même pour la continuité, mais il dit que maintenant il a ici que aïe yango kaka par cœur. Na verset wana David azali kokumisa Nzambe, mpe alobi na Nzambe mbala sambo na mokolo ngai nazali kokumisa yo. Alobi 7 fois na mokolo moko esengeli okumisa yo. Nalobi bon nayoki 7 fois na mokolo moko, mais heure nini moto na moto na mboka oyo ye azalaka na fuseau horaire ya mboka wana bisa wana Kinshasa, Bazaïre, Équateur, Bandundu ezali na heure mosusu, Ozaïre na Kivu na Bakasai na Saba baza na heure mosusu. Moto na moto na esika oyo azali na ngonga oyo ekomami nde akosambela kosala te toke na Kisangani soko ekomi midi ya Kisangani yo bite ngana zozi na midi ya Kinshasa te oyo yo midi oyo wana kana Kisangani oyo ya wate soko kei na Uganda kuna bazali na 2 heures d'avance. Bon awa teza 10 heures kuna ekomi midi yo bi na zozi na iko kamidi ya Kinshasa na sambela te yo kosambela na midi okuna. Donc ba heure wana ndio ya le batu alobi boye à propos ya heure okosambela kobanda ngonga wana ti esuka, c'est-à-dire soko tolobi kobanda 5 heures ti 6h30, veut dire obanda kosambela na kati wana soko esili koleka kati wana kobanda lisu le sambo ya période wana te zila période mosusu obanda le sambo na kati wana. Première période ya mokolo 5 heures puis 6h30 banda le sambo na kati wana tolo banda ki le sambo tona ba 6h25 ipe ozana makambo ebele ya koyebisa yo okei ti 9h kuti yo kaka wana 10h kaka wana midi kaka wana likambo te continue kaka soko olingi osala ata mokolo mobimba kende na yo kaka mais koya kobanda lesambo en dehors ya période te sobe lesambo yango elesili makambo nini ekodi te esila te enfin naleki kaka ndenge ye moko alobaki banda soko olingi okontinue okokontinue ata mokolo mobimba. Deuxième période, 9h. Kobanda na 9h, puis na 9h30. Ngonga, il y a Kobanda le sambo. Donc Kobandi continue. Mbala mutu kobanda na 9h juste. On sala ata 1 minute, ata 2 minutes, li kambo te oso juste makamugana. Mbala mutu ezalaka, oza mpeza na kamba kolema na ete. Hein? Otendi kaka yo, kumisi, abateli yo, bon, na ndenge yo sokoleba ngosi. Période oyo elandi midi uta midi ti midi 30 banda le sambo nsima ya midi 15h uta 15h ti 15h30 banda le sambo nsima wana 17h uta 17h ti 18h30 banda le sambo na kati wana nsima ya ngongo wana 21h banda na 21h ti 21h30 yo banda le sambo na kati wana soko période moko eleki kocontinue kobenda mindondo te zila période mosusu ekoya kosambe toyokani mpo ya heure ya kokumisa Nzambe. Me Nzambe alobi nini na tini nalobi nazali na likambo moko nalingi nayebisa yo singa ya nsambo ezali te apesi exemple oyo alobi oyebisi bana na yo te yo magasinier po alobaki kama magasinier. Bon, yo magasinier ozali na bakaye na bagome na babik yo tata na bana na yo sikawa ozali kosokipe na baklient bana na yo bayi pese kaye pese gome pese bik est-ce que omoni ezali malamu
ozali kosala makambo mosusu osengeli bana batika yo ofise baheure oyo okuyamba bana na yo mpo ya baprobleme na bango ezala kaka na baheure wana tolola na bango pese bango baza kosenga me batika yo nye mpo ezali na makambo mosusu kasi sikawa ezali ti lokola bana baza kosakana libanda ezali ngonga kosakana me oyuki mwana moko papa eske okotekisa isi biloko likambo nini kuna papa na josi yaka ndenge na wanatala mpota me ezali ngonga ya yo na bango ya kosolola te puiske mwana azoki andangi na ndenge andangi ye papa oyoki obengi ye esoigne donc en dehors ya baheure wana okoki kobenga nzambe me likambo oyo kobenzela ye ezala justifie balingi bakasi yo mpe ezali kosentir akati lokola bino bana ebala bongi oyebi ndenge bapuissance ekoalerte bino mpo ya koyebisa ke sikawa okomi en danger to likama moko ebimikisi mpe elingi ebima benga nzambe immédiatement mais azwela bino solution tokoloba yango tout à l'heure oyo wana ngonga ya losambo sikawa toyebi exemple ya gouverneur heure mingi gouverneur ayamba mais ye gouverneur alingaka molato mingi bon bongo mpo ya nzambe alingi molato mingi mpo ya kokomisa bokoki kozongisa batableau tokotelisa yango moto na moto oyo alingi aya kokoma yango ngonga moko etikalaki ya 3 heures ya butu tikangi yango te 3 heures ya butu ezali ngonga ya losambo ti 3 heures 30 na bangonga wana nyonso osi oyebi okende kosambela me ndingini na tikaki 3 heures ya butu expressement mpo te bosala oyo bosalaka na 3 heures ya butu lamuka tosambela alati kalason 1 atelemi ayi kofukama estce oyo wana ezali na mai ya kosambela gouverneur aza koyamba bato yo kuna olongoli chemise na yo na kilote moko oyo ya mokuse ya sport oyi na biro ya protocole na ningi naleka epai ya gouverneur bakolekisa me makambo elekana na 3 heures ya butu bomonaka bozokanisa yango mingi awa ngonga wana molato na bino ezaka mingi malamu te molato nini nzambe alingi tolata nzambe ye nei afikse elamba te alobi boye molato ya koya kosambela ezali nde molato oyo yo okolata me na bomoto na yo omoni ke molato wana ezali soni te mpo ya komibimisa na miso ya bato tolo bozali na ndako bamama mingi na bavillage to na baparcelle na bango soko bayebisi ye chef de quartier azali libanda atandi liputa na ye na tolo abili chef de quartier mbote chef de quartier ayi na bachef de cellule na banyonso ya babituka na masanga ye atelemi na kati na bango na liputa wana tolo aokaka na ye soni te mama wana akoki kosambela mpe bongo na liputa na tolo ekoki kozala mabe te parce que ye ayokaka soni te na ntango ayambaka bato elamba ndenge wana tolo bamama mosusu eza mama mosusu auti na village ye amona na ye barobe oyo ya bite mais soki alati yango akomoni ezali fiere du fait que ngai nazali villageois nabotamaka na village nakoli na village mpe namona makambo wana na okuta na moto moko na moi mama moko alati mwana na ye azaki soko na kisasa to lepaa batindilaki yango alati yango kuna na si azalaka na kisanga tumbu na ye mpe aza kokenda estce mais oui mais mpo yayi azali koka soni yango te asepeli ezali robe na ye ya soi c'est normal nayebi te esili nini mosaka te na mental na ye amoni ezali kitoko mpo ya kotambola nango na moi bino bana ville omoni bebi makambo ya mboka na bino te parce que oza bana ya ville mais biso bavillageois te bio wana yo tomona yango na bavillage na biso bavillageois mosusu lokola ngai bazalaka te bomona yango te alors toza mwa mingi tomona donc
mama oyo wana oyo ayokaka soni te kotambola na elamba na ye ya ndenge wana oyo akolala nango na butu nzoto nyonso eza komonana kisanga tumbu ezali to mpe babengaka yango kisanga tumbu te enfin naoki lokola moto tumbu bon bana balembonge soko toseki esili tokontinue makesi soko ye atambolaka ndenge wana na miso ya bato ayokaka soni te ye akoki mpe kosambela ndenge wana toloba bana bake ozali kosikola ye bayebisi ye te tala ndeko na biso général ayi ndenge na basoda mosusu azalaki na sange mpe asisi nyonso aza motakala akili mbanga ya noko aza koka soni te akoki kosambela naye motakala parce que na mentale na ye eza soni te kotela médication noko na ye ya général to ya colonel motakala donc conception oyo yo okopesa na elamba okolata na miso ya bato yango nde oyo nzambe azali kokamata en considération naloba oyo batonga bandako babengi yango ya nzambe nzambe akeleke mpe na ye kuna te baboyana kotinda baange na baesprit bakeleke te bakomona babongisa baban kuna bakiti groupe oyo kaka bato balati babako oyo mosusu kaka bamama oyo bazali na baboucle d'oreille ya lokola bapine ya velo oyo kaka ya boye tout ça soko moto moko ni bilamba na ye pasuka azomona soni te amonaka yango normal akoti na ndako nzambe ayi kovanda na kiti wana kolongola ye te ye aza koka soni ya bilamba na ye te e akoki kokumisa nzambe na ye ndenge wana me bino bosalaka nini kuna bisika bokende te oyo wana epai ya nzambe nasila isili donc moto akokumisa nzambe na ye na elamba oyo ye ayokaka soni te kobima na miso ya bato tokutana na bato basusu awa aza kotambola pantalo ekatana na masoko c'est vrai e bato bazali komona yango mabe mais ye azali koka soni te azali na mbongo te azali na eloko mosusu te sikakende okumisa nzambe na ye te mpo ya bapantalon ye akoki kokende okumisa nzambe na ye ndenge wana fini epasuka mais soki oyo olingi akumisa nzambe boye te kado na ye aza kotia ye meme yo à l'épreuve yo oza na bachemise ebele garderobe etondi tala oza otika ye akende okumisa nzambe na boye mpe okoki kolongola ye na kiti parce que ye akoki kofanda na kiti wana te likambo bokuta makambo ezali kuna eba baba pardon ezali te surtout baoyo basalaka biloko ya ndenge wana pene me longwa awa cede place soko yo moko cede place malamu nini par politesse bakonzi bazali bato basusu banotable bazali okoki kocede ye place bakolo bazali baboti bazali bon tozali bana tozali makasi tokoki kotelema oyo wana problème ezali te eza bandimi yango me batelekisa moto mpo azali maladi ye akende esika mosusu okuta yango kuna epai ya biso donc teni conception na yo me natunaki papa nalobi basusu basona bazambala na bango basona babubu na bango alobi bango basali malamu mpo ya koevite nyonso amibwaki kaka sikani na ye na nzoto akei asambeli esili alongoli sikani na ye atiki e papa aajute alobi bongo mpe ezali malamu mingi parce que elamba soko osambelaka kaka na elamba oyo wana nguya oyo esikaka esikalaka mpe na elamba mokolo mosusu okoki kozala na mikakatano olati elamba wana mpe mikakatano nyonso ekimi baye balingi koyeba makambo molati boyoki ndenge yango ezali sika toyebi kosimi nini tokoki kokende kokumisa nzambe me tokosala ndenge nini tokoti badiplomate bayebi ntango tokendeke koremettre balettre de créance bakolakisa yo na ndenge okopesa mokonzi ya mboka wana mokanda na ndenge bakotelemisa yo
mboka na mboka na oyo bango protocole bato bakoloba opesi ye okei kotelema kuna ye abengi yo oyo akovanda bato bakoloba oyi opesi ye bo protocole akovandisa yo donc ozakuza ndenge mais epai ya nzambe ezali boni ndenge nini okosala otolaki bilamba oyo okata soni te mpo olingi osolola ye liboso nzambe azali kosenga otia makambo oyo yo okosolola na ye na molongo na ordre na yango koloba na ye makambo en désordre te bongisa nakoyebisa ye boye nakoyebisa ye boye nakoyebisa ye boye asengi na ntango ozotia makambo na molongo olongola baide nyonso nakoyebisa ye boye nakoyebisa ye boye nakoyebisa ye boye asengi na ntango ozotia makambo na molongo olongola baide nyonso oyo ozalaka na yango toloba toyiki osala télévision tozosala ale Mohamed Ali na Foreman makos babeti ko lo sambo onkomela tata pe amona pe ntango ozosambela watata wa biso zeliko omonika Mohamed Ali ndika beteki Foreman te ozomona eloko mosusu kaka yango est-ce que le sambo ezoleka donc longula biloko wana nyonso nzambe alingi te zwa ata 10 minutes ata 20 minutes même plus ya concentration ya kodiscipline makanisi na biso kobosana oyo nyonso apembeni tobanda kokanisa kaka oyo tokoyebisa na ntango wana bokosolola malamu ntango yango ekomi ya kosolola na kotelema ndenge nini na kofanda ndenge nini na kosala ndenge nini position nzambe aleki kolinga position ya kofukama mabolongo na se position ya losambo oyo nzambe aleki kolinga kofukama soko okoki kofukama te parce que ozali na mpasi to ofukamaki olembi andimi en deuxième lieu position ya kotelema ofukamaki olembi to okoki kofukama te okoki mpe kotelema otelemaki olembi to okoki kotelema te okoki mpe kovanda mpe kosolola na ye me kaka ezala te otelemaki olembi to okoki kotelema te po bato basusu bavandaka na ntango ya losambo parce que kotelema to kofukama te ofukamaki olembi okoki kotelema otelemaki olembi to okoki kotelema te okoki kovanda me kosala yango pambapamba nini te mokonzi wana bokonzi na ye eleki monene ovandaki olembi okozonga kotelema to okofukama me osambela nzambe kolala te to soko ozali malade ye nzambe azali komona te yo ozali malade e maladi yango oyo wapi ye moko moto alobi na ngai alobi maladi oyo akondima te osambela ye kolala oyo ya te ozali na l'hôpital to na esika nyonso ozali kobela bayeli yo ti to mbiso oyo oliaka to nyama wana balobi na yo vandaka olia te moye ya kovanda ezali te leisanga ye kaka kolala oyo wana okosambela ye kolala me soko mpona aza na mpasi nalala nasambela olobi epui bayei esalelaki yo mwa mosini ya nyama lokola ndenge yo olingaka te merci olamuki mpo ya kolia oyo wana te toyokani nango donc kolala te to soko ozali malade emaladi yango oyo okoki meme kovanda te mpo ya kolia eloko oyo olekaka kolia
Position, il y a mobimbanyo soana mais ma position à maboko. Est-ce que nakotia maboko boy? Est-ce que nakotia na pote? Est-ce que nakotia na mokongo? Nakotia na ndenge nini? C'est pas ya nzambe position nzambe. Ezalo fukami otelemi to ovandi position ya maboko. Soko ozali kosolola na nzambe maboko boy. Boye. Bana tika oyo bayebi yango te maboko boye. Boye te. Tokuta bato basi non boye te. Boye. Position ya kosenga soki ezalaki kaka loboko moko pamba mbele otandaki yango boye. Kabela ngai yo pese ngai yo tala tozalaka boye te limbisa ngai yo tozalaka boye limbisa ngai yo donc position ya boye parce que moko moko nazoleka na nzela na tiki bato aza kosambela bango bansa ensemble moto akutazolo boye donc position ya maboko boye ezala ofukami ezala otelemi to ovandi position ya maboko boye soko ozali koyebisa na nzambe me nzambe alobi ntango natunaki bon tokosambela nani alobi sambela papa sambela mama nalobi papa nani mama nani alobi papa nde ngai nzambe mama nde mama maria mama wa yesu napese bino ye azali mama ya bino bana donc soko tozosambela nzambe tokandi maboko boye soko tozosambela mama maria botala tokangisi maboko boye nsonge ya misapi na nse ya monoko mopepe oyo yo okoki koloba na ntango ya koloba ekoleka na songe ya misapi nde position ya kosolola na mama maria. Mama maria bakumisaka ye a genoux mabolongo na se okoki mpe kotelema soko olembi okoki mpe kovanda soko okoki kotelema te mais position ya lokumu na ye a genoux esika wana lingomba mosusu soko bakatoliki na kanisi balobaka notre mère c'est la madone compris à genoux c'est vrai parce que nzambe alobaki na ngai kaka po ya kokumisa ye kaka soko mpe bomoni mokolo moto na moto miso na ye kofungama po amona ndenge bakumisaka mama na lola bokomona bakumisaka ye ya genoux soko aza kouta epai ya uta aza koyawa basantu batondi to banze bazali bakofukama mpo ya kokumisa évidemment esika nzambe azali na ntembo na ye bazali kofukama lokola donc position ya kokumisa mama ezali boye koyebisa ye nyonso kaka na position wana soko osili koloba na nzambe okoki mpe koloba na yesu ndeko na biso mwana ya nzambe na mama maria okosala kaka lokola ndenge tosalelaki nzambe maboko boye tokoki kotuna lisalisi ya molimo mosantu liya ya nzambe tokosala kaka lokola tosalelaki nzambe tokoki kotuna lisalisi ya basantu baye bazalaka na mokili batiki nzoto bakoma kuna bobiangi bango bawili me bazali basantu bango bazali na dignité monene kuna epai ya nzambe bakoki kosalisa biso na makambo mingi bazali kobatela bino bazali kobima na nzoto na bino bango tokoyebisa bango makambo kaka boye lokola soko tozali koloba na baange ndenge moko bankoko basisi ya biso bazalaki balamu na mokili bakei to ata soko bazalaki babete sambeleli bango mingi bazwi esika ya malamu bakomi na epongelo soko tolingi toloba na bango na ntango ya mabondeli tokoloba kaka na position oyo wana ezali position ya maboko tolobaki olata zambala na yo olata pantalon na yo toyebisako oyo nyonso olingi oyo nyonso oyokaka soni te mais particularité na yango na molato ezali nini basi nyonso ata abotami lelo na maternité abotami soko bayini na ye na losambo bakozipa moto na ye mobali nyonso ata auti kobotama awa na maternité jésus soko abotamaki sikawa tobiso toza na losambo babimisi ye akolongola ekoti ata mpio yango eza ndenge nini motu okozala polele soko ezali ntango losambo
Nzambe alobi boye. Soko mobali azali kosambela ye alati ekoti. Si lokola azali mutakala na miso ya mama na ye. Bon, kanisa kana nemo. Yo lati ekoti, nzamba considéré yo lokola azali mutakala na miso ya mama na ye. Yo tato wana ya mbinga. Na ndenge yo zalaka wana. Mutakala miso ya mama na ye. Obanda sengeli yo kakolia. Akoleba nini? Ndo tiyo akoleba uje. Bon. Mwasi soko ozali kosambela. Olati kitambala te. Sono kola ozali mutakala na miso ya tatana. Olongoli kitambala na yo. Ozali sono kola ozali mutakala na miso ya tatana. Dans la même condition que mon âme. Donc, basi nyoso kozipametu, mibali nyoso kolongola bikoti. Na tini nzambe bon, bakozipametu na nini. Alobi bakozipametu na bilamba oyo ye alingi. Nzambe alingaka basi bakanga matambala ya liboso matambala ya pembe. Lokola baise na kati ya bamama balati. Pembe boyi. Soko ezali ya pembe te alingaka mpe kitambala ya rose. Lokola bamama basusu nazali komona balati rose. Alingaka mpe lisusu soko ezali pembe te ezali rose te ya bleu ciel. Bleu ya lokola lola na tango tomona kango na moi. Ciel etando wana ya likolo. Donc namoni mama moto alati yango kuna namoni mpe mosusu kuna. Bleu ciel. Alobi na ngai kaka bacouleur wana misato oyo ya alingaka. Mais mama mosusu soko ayaki awa ye na mwana akamati kusi atangi na moto. Kusi o mwana asubelaka. Oza na solo masuba wana. Tozo baneno kaka likambo ya kozipa moto wana basuba kitaka. Soko bayebisi yo commissaire de zone azali koya. Nde siki na yo ezali mabe. Siki ezali mabe olingo ya mbaye motu polele te. Okotia kitambala na moto. Kitambala okotia eza kusi ya mwana na yo. Petele okolata kusi. Donc, comme ça, je vais mon artiste, il y a ma bébé. Et voilà ta couche. Ça va comme que Dieu l'a fait ici. Ça va comme Dieu l'a fait la couche. Hein? Qui c'est moi, je suis de la Kassimba. Mais si tu peux, comment, et le voit un peu de comment kaki. Quand c'est kaki, ils arrivent vrai. Ils ont dit comment on a ma tambo. C'est aussi comme ça. Donc, nyonso wana bokeba na yango soko olingi osolola na ye masolo sikawa tolingi tomanda masolo oyo eliangeli losambo position mosusu miso tofukami totelemi to tovandi tokozipa miso kaka baprotestant bato bayebaka ozipa miso bakatolike bazipaka te. Sasa zambe na biso, zambe ya mokasi moto, asa usala zipa zipa. Boyeke, zipa miso. Na yebisa kili mondeli na malingiki, avant ya kusura na yi, on se concentre, o milengele po ya kwebisa makambo za nango. Ikawa obandi kwebisa yi, zala toujours concentré. Sasa na likambo ya miso. Toloba, lokola sezali aho, awa basala kabila kwa ngomi vite. À part moko moko incident moko et dimanche on va porter ici ma voiture tu vas tenir sur la bandiko sala ko sala bango kuna mais ça ma kamili na wanda ko nzambe ndako ya ndalinda kunga nzambe ne sera ke nele mais kuna ba mama mosusu ateleke na Lomé ateleke na Bruxelles asumbi oyo asika hein oyo Abidjan autina bana liboso boke lokangela ngai place
nayebisi bino ezali oyo exemple naza koloba maloba ya balokalité wana bavile naza kotanga nzambe atangaki yango kaka boye mpo akoyebisa ngai atindi bakende kokandela ye place bato babandi losambo bana mike bakamati baplace boye parce que bayebi ntango ya koya bango mpe mibale bakangani bakomi na place moko oyo place ya monene etikali yango mama akoya ntango nini ntango yayebi ndako nzambe nyonso ekomi ye kimia to paster azoloba te ntango aza koloba kuna ye ntango wana bandi kodondwa nyonso bato nyonso babandi koluka ye nani wana akotwa ya pension azali ye ayi na modele oyo ya sika tala oyo ayi na wana boucle d'oreille tala oyo ya minene wana abandi kokota bato baso babandi kotala ntango kuna azoloba maboko likolo bandeko bango babosani baza kotala kaka ye baluki te oyo wana nzambe alingi yango mpo ya koevite komona na baskandale wana nyonso zipa na yo misi ata soki ye aza koleka boye yo komona biloko wana ye nango miso naleka ndenge ozoloba na nzambe na ye mosusu par exemple yango nalobaka yango mibali bayebi yango toloba tozosambela miso polele bamama mosusu oyo mwana awa na loboko oyo mwana aselemi na se bon tozosambela miso polele epuis mwana aza na sali libameme ye abandi obenda mama na lipuso ya likolo elongi mais alingi kaka bamemeli mama azokipe te mpo azopekisa oyo mosu kolele mwana babi kobenda lipuso mosusu sokomisi eza polele libere botala kaka ndenge eza koleka obandi otala obandi osika molingo lelo moko elofui lelo ekosika wana tokosala lelo nomisi bokosala yango te mais soko yo zipi naomi ezala na mama mwana abengili maputa nyonso amibongisa to asala ndenge nini yo omona ozipi na yo misi ozoloba na nzambe na yo esengeli kozipa misi tozwaka baproblème awa na kozipa miso awa na ntango ya kala ntango tozangaki surveillance kiki na ntango nzambe ayaki koloba te bana oyo ya surveillance bango andimi te basambelaka miso polele mpo ya kokengele forte parce que basali biso awa mosala bana quartier oyo ntango na telima te ya kosambelaka kozipa miso bakoya batikali kuna libanda kaka to badi losambo ale baye babandi koyibaka biloko ya bato bakoyi na yango tokende kokanga moko na une cinquantaine pere ya fille ya bato oyo oyibaka mosusu ebi bana yango me azali koyiba kaka mpo ya kotungisa bato pamba donc biso tokozipa miso tokobanga te kosala lokola mama mosusu wana te mama moko azalaki na mbanda na ye bazali koya bango nyonso awa na lopango lokola biso tozali na makambo ya mabala ya bato tona tozo toyake mwasi moko mobali moko bazali kosambela alobi papa ebalemongi na soko kokanga miso te soko tozosambela ndako na biso kaka awa nde nakangaka miso malamu naiponi namona kaka soko nakangi miso nakoka kaka lokola attention mbanda na yo akoya kokanga yo wana nobine ekoki kobanda nini okende kokanisa makambo ndenge wana alobi mpo mama wana azalaka très agressive namonaka kaka lokola alingi akokanga omoni sikawa azali kosentir culpabilité na ye yati aye kobala mobali ya moninga isomo wana azokende nango akokameme koyebisa nzambe te parce que azali kobanga bakoya kokanga ye donc tokozipa misi tika tokomi na ntango ya kosambela kobenga nzambe toyebi wana nyonso tomilengeli tovandi na mbeto na biso ndenge tokoloba na ye ndenge tokosala tovandi na kiti tomeme kolala na ntango ya komilengelo ezokanisa na koyebisa yeboye na koloba na yeboye na koloba na yeboye ngonga ekoki ya koyebisa nzambe parce ekomi ngonga ya kosambela na ntango ya kobenga nzambe mpo ya kosolola na ye na losambo ezali na elembo moko lokola ndenge bino bosalaka oyi ndako ya moto ekangeli obeti kokoko ya mini wi kota nzambe azali na elembo na ye ya kobenga ye elembo ya kobenga nzambe ezali
elembo ya kuruzi bakatolika na protestant na watu bagisi basikeli elembo ya kuruzi ba musulma basala elembo ya kuruzi te elembo ya kuruzi ezalipo ya Yesu te elembo ya kuruzi ezali elembo ya libiti ebandaka na tango ya Yesu te kezakoka na malamu nango elembo ya kuruzi ezali elembo ya libiti ebandaka na tango Moïse na bana ya Israel bazalaki na désert na mikakatano elekelaki bango kuna nzambe asilisi atindi banyoka eswa bango banyoka ebandi koswa bango Moïse aleleli nzambe alobi bo sikawa baoyo Egypte bakoloba nini nzambe yango ya bango abengaki bango na désert mpo akende oboma bango kosilisa bango yokela bango ngolo nzambe alobi na yokeli yo Moïse salaka kuruze moko mpe osala nyoka ya ekeko otia yango na kuruze otelemisa yango likolo ya ngomba oyo nyonso nyoka ekoswa ye mpe akotia la kuruze wana ezali likolo ya ngomba ye ngenge ya nyoka ekolongwa mpe akobikisa boyokisa yango elembo ya kuruze ebandi tokeni malamu nango d'ailleurs Yesu ye moko alobaki yango alobi ekozala te lokola nyoka ya Moïse na kuruze alobaka boye te donc elembo ya kuruze elembo ya libiti nde yango elembo ya appel ya nzambe soko lingo benga ye tokobenga nzambe na elembo ya kuruze ndenge nini baoyo bauti na katolike basalaka yango boye uta awa ti boye me basalaka yango malamu te po balobaka onkombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santu amen bozalaka boye te ezali boye te tata azali kaka awa te tata azali na likolo mpe na nse okosala nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya Elimo Santu na amen na yo so kokanga maboko tokotia yango boye tokani nango mpo nini boye parce que papa azali nana likolo nana nse atondi mobili mpe ya mwana epai boye mpo nini epai boye lokola tozali kotalana bolobaka yango parce que ezali bongo bolobaka te Yesu avandi na loboko ya mobali ya tata eza boye te etalaka tekii epai boye ya mwana mpe Elimo Santu oui ezali juste il faut tosala ya mwana boye considérons que nzambe avandi liboso na biso loboko ya mobali na ye eza epa wapi par rapport na biso donc ndaloba ngai nazali koloba na nzambe azali kote bino bozali papa yoyo mwana yoyo parce que azali kote oyo na droite ya papa e Elimo Santu azali na kote oyo bomoni yango tata mwana Elimo Santu donc kosala signe ya kurusi ya monene boye to ya moke ya moke wapi ya moke awa na kati elongi na front na centre ya soki pasili moke pasiki mibale awa tala yango na mosapi moko toyisa mibale ndenge olingi me awa na kati signe ya kurusi yango nde mingi tosalaka yango parce que nzambe alobi ezali malamu mingi ezalaka discret bato akoloba te aza kosambelaka nzela omonaka asali boye non osali kaka lokola biso bato tolataka linete so nasali sika kuruze okoyeba te nasali boye mpe nasimbi na linete na arrange yango apres okoyeba okanisi kaka naza kobomisa linete nasimbi yango esili nalobi na papa oyo nalingi naloba ni soko mpe na elongi te awa na loboko ya mwasi ya moto nyonso nde kuna na se ya libele motema ezalaka wana tala sinye wana na se wana na se ya libele tomoni bato nyonso bamoni yango tokoki kosala boye to ya moke na elongi to ya moke awa oyo wana ezali appel oyo tokobenga nzambe sika nasili kokana mokano na bina kosambela koteleme parce kofuka bazeli ezali pasi mpo nazali kobela na makolo
Dans les obéis, les gens comme exemple. Bon, la limite, c'est ça, Naban. La Kolobananani, Nanzam. Après, les obéis, Nani, Nzam. La Kamati position, la Tei, la Lé. Na solo nini, na Kobananangolibo. Na kosambela le sambo loko oyezali résumé ya maloba nyonso tolobaka na nzambe le sambo yango kombo nango tata ya biso oyo azali na likolo le sambo wana yesu atikelaki biso yango mpo nini le sambo wana maloba nyonso oyo tolobaka ezali kaka na kati ya le sambo wana soko olobi kaka tata wa biso yoza nao na makambo ya kolisa nzambe te olobi kaka tata wa biso esili oyebisi mama esili okati na le sambo kene parce que oyo olobi wana ekoki tata ya biso ezali na likolo ezali le sambo mobimba soko osilisi tata wa biso esili nzambe alobi tosala maria le saint tokangisi maboko tika topesi mama mbote tokosala yango mbala misatu soko mpe toza na ntango mingi te tokosala yango mbala moko soko tosilisi koloba na mama tokozonga na position oyo mpo ya kotondo nzambe na nkembo na ye mobimba nkembo ya nzambe ye nzambe tata na mwana mpe na molimo mosantu soko tolobi yango kaka na position oyo esili tika tokotondo nzambe kobanda koloba na ye badiscours nyonso liboso boye te tondo ye mpo ye aleki monene abatela yo ti lelo ye bandoki bamekaka yo kala makambo nyonso ya mabe elekili yo mpe yo ozali naino na bomoi ti lelo tokongoli ya ye te eske yo ozali mpenza oyo okoki kotikala na bomoi ti lelo soki ayokelaka ongoli te otondi ye esili nsima loba na ye oyebi nazali mabe mosimuka masumu na yo moko ya baboti na yo te ya bankoko na yo ezotambola na yo malédiction ezali na masumu ya baboti na bankoko kamataka oyo ya yo moko pende ye bolimbisi ya masumu ezali te lokola okei na biro ya gouverneur ayambi yo ezali na periode ya bafete awa yo yei opesi ye mbote alobi fanda osiki kaka wana bon olingi kobuka lopango na ngai osala bo okobana na boye okobana na nini na bavete sike gouverneur merci mingi na ndenge vraiment oyambi ngai na audience oyo nayokaka yango na baaudience e bon esili na ndenge oyambi ngai nzambe akumisa mawe na boye bon nsima olobi nayebi makambo mosusu peut-être nayebi na ndenge ya koloba te olimbisa ngai tolobaka yango boye te nde nsima okei koloba size nzambe mpe alingi te loba naye kaka ndenge wana kokumisa ye kotondo ye kosenga ye bolimbisi ya mayemaso kizi na bolimbisi te ezala oyo tosalaki ezala oyo baboti na biso to bankoko na biso basalaki malédiction wana ezali na biso soko tosilisi kosenga bolimbisi tosengi bopeto epai ya nzambe na biso tika tokobanda oyebisa ye likambo oyo tobongisaki na molongo lokola ndenge tobongisaki kobosana te miso ekangemi ye ye wana so tozoloba miso ekangemi po soko obandi koloba na ye nzambe boye oyo otala kuna mwana okuna kokwei attention est-ce que oyaisi koloba na ye oke pa gouverneur basekretare na ye bazolekana mikanda kuna yoli otala gouverneur obandi otala kuna signature elingi kuzi obandi oloba gouverneur akoloba na ye regardez ici eza boye te bon donc epai ya nzambe eyebisi oyo nyonso ezali nango na ndenge obongisaki esoko osilisi koloba na nzambe loba na mama maria yebisa ye nyonso nzambe alobi kumisa ngai papa kumisa mpe mama eloko nini koloba na mama mpo kosenga ye eloko yango nkombo grâce ya kolinga
c'est un italien. Grâce à wana, ezali ne oyo nzambe apesi na mama lokola bakonzi nyonso bazali na basi na bango yo bato ya mbongo bazali na basi na bango bapesi basi na bango bakabelaka bato biloko mosusu oyo bayaka koderange ye yalobi te bokende epai ya mama azali na magasin to na société na ye monene esekisaka basavon mais aloba na mwasi na ye kamata bakarton ya basavon okabelaka bato soko yi kuna patron nayi koluka savon akoloba nani akoloba boni mekende epai ya mama po akosenge basavon akokabelaka kuna. Eh bien, Nzambe a fait maman Maria, grâce. Grâce, nyonso, ya nyonso. C'est de payer. Alors, sort de ce que le papa, et puis, tu conseilles la maman, grâce. C'est encore ce qui Nzambe a fait une obligation pour ressemble là, pour y aller. Donc, ressemble là, pour y mourir, obligation et égalité. Mais, na masolo na ngai na ye komona te sengi ka tusambelaka na yesu tusambelaka na molimo santu tosengi kolizalisi na bango na basaki na baange na bankoko malamu mpo ya nini ayebisi boye te ye nzambe soko osengi ye eloko mbala mosu akoki koboye parce que azali tata kaka lokola batata nyonso azali tata lokola batata nyonso batata omoni ndenge baboyaka mbala mosu makambo mosusu yebana mama akopesa ye me mbala mosusu yebisana bayayaki oyaki kosenge papa eloko papa alobi mosere ngai naza na mbongo te ngai akopesa ye te me bakokanga ndai naza na nyongo ya bato etali ndai te oleki epa ya mama alobi bon nayoki tokotala na te ntango tokenda awa okuti grand frère obebi te grand frère vraiment naza na likambo moko bakokanga ndai yo moto ovandaka na lopango yo na papa mais yebisa papa akoka bino mpe obengaka bapapa bavie yebisa vie mais yesu koloba na ye bakaba bavie te bon oza koyebisa yaya na akoka bino mpe obengaka bapapa bavie yebisa vie mais yesu koloba na ye bakaba bavie te bon oza koyebisa yaya na yo mpo te akoka koyebisa papa meme korapele mama likambo wana ozwa solution donc okoki koloba mpe na yesu oyo nyonso oyebisaki na nzambe ete oyebisaki na mama ye akoka kosalisa ye mama bas molimo mosantu iliya ya nzambe oyebi awa na lopango toloba nazali na ndako na mama oyebisi nga likambo nga nalobi ngai solution ezali te oleki epai ya mama bon mama alobi akotala ntango ozobima okuti bandeko na yo bangana nzambe bazala awa oyebisi bango bon balobi toyoki tokotala soko tokoki koyebisa papa ndenge nini bon ntango oza kobima wana basurveya bazali wana bango nde batapelisa bato kokota naza koya okoyesi kosala nini naza koya parce que nazali na nyongo bongo nayebisaki papa na mama nauti koyebisa na grand frère kaka likambo wana ya banyongo bon so bokoyi mpe koyibiselanga bango barapele kuna koboyisana te ovandolisa basurveillance mais molimo mosantu azali na ye wana na kati wana lopango wana yebisa ye asalisa yo atia yango na kati ya boboto nyonso na ndenge na ye na makambo na yo lokola koyebisa lelo ezali te ya molimo te boyebi oyo ye asalaka okoki mpe koloba na basante bandeko na yo yebisa bango balelela yo epai ya basante bazali lokola batata basi na bino lokola bobengaka mosante wana estazi tata mwasi yebisa tata mwasi nayebisaki papa eloko boyime namoni alingi te nalobi na mama nayebisi na grand frère kuna nayebisaki na basurveille wana omoni wana te tata mwasi soko koki kolelela ngai kuna epai yai ntango tata mwasi akokutana na mama akorapele te ebongo soki amona nini na papa akoyebisa te yebisa basantu lokola oyo wana nalobi te au départ ezali obligation te mais na evandeli ya ngai na nzambe namoni te esengeli koyebisa bato wana na bango basambelelaka biso parce que nazalaki mikolo mosusu nabombaka bino te nazalaki mikolo mosusu na mikakatano mingi ngai na nzambe mingi mpo discipline yango ezali une exagération nazali koyebisa elobine on doit pas exagérer olobi nga naza koexagéré
okolala na mbeto kaka boye tini bila son nobi oyo olingo bomagai j'ai fait des punitions comme ça ya kolala bongi tini na songo bona kolongaka po ya kokende na toilette nakanisi bato mosusu bayebi mire azalaki informateur ya basenga na nzambe mosusu awa bazalaki koyeba ndenge nini papa kuna na punition aza na ndako aza na position nino alali kaka bakale bon donc na ntango wana basantu bakoki koyede yo naloba nyonso oyo ezali na bonzambe pii bakoyede yo parce que baprofete basalisi na nini na mikakatano mosusu elekaki nani bazali na kati ya bosantu ya nzambe boyingisa bango lokola bankoko ya biso abundilaka biso bitumba mingi boyo eponge boyo adokite boyo andoki babiangi badiable boyo malamu eponge yebisa bango na bango bazalaka na makita mingi bango na yesu soko basangani bango na yesu na ntango wana yebisaki yakoki korapele yesu akoyebisa alobi mwana na ngai aza kolela likambo boye yo omoni boye soko lobi na yesu ebi pene na nzambe te yesu akorepete epai ya papa mpe azali koyoka ata ntango nkoko naye azoloba papa aza koyoka mais yesu akorepete yango lisusu epai ya nzambe na lisanga na kende kosola ngai na bankoko bayebisi ngai boye na boye soko okoki koyokela moto wana ngolo bosambelaka mpe bankoko na bino parceke basalisaka bino mingi bazali kobundela bino bitumba bazali kosala mingi awa bozali na bomoi kaka mpo ya bankoko na bino parceke boyebaka na bino kosambela te bon bozalaka mpe na bankisi te kaka boye bazalaka na nkisi te soko ozali na nkisi bankoko na yo ya malamu bakoya kosengela te bakotika wana badiable na yo na bizo na bimanda na bilima mabe mais soko oyo ozali malamu ozali na eloko te bankoko na yo bakobatela yo babengeli bankoko ata mwana oyo abotamaki lelo ya makila na yo akoki kobatela yo kaka soki azalaki na puissance soki oyo atiki nzoto akobatela yo donc bayebanso wana tokosambela kaka na position ya boye likola na mabaka toyebisi nzambe esi boyo wana basi esili tozongeli nzambe yende libandela mpe suka ya nyonso ezali lokola okei okomi libanda parlofone ezalaka na porte osone lisusu pimpe parce que oyebisi boyo nyonso bazalaki na libanda awa mais parlofone bandimaka yango kuna na ndako donc telefone moko eza na libanda kuna oyebi vraiment nakei makambo nayebisi mpenza na papa nayebisi na mama nayebisi na bandeko nyonso mais nazwi naino satisfaction te yo ifo na telefone kaka oformisi numero papa ye moko mpe moto akabataka kaka telefone alo nani wana papa ezali ngai nazaka koyebisa likambo nayebisaki mais ozoyebisanga likambo wana oui mais nalingai kaka narapele yo bon nayoki me ngai naza na mboko te okati donc okoki koyebisa ye lisusu na suka nazopesa exemple ya bingi akoki nzambe azali moto mais azali alingi bomona ye te biloko na azoloba na bino nde oyo ye alatikaki ngai nayebisaka bino rapele ye ntango oyo ye ezali kosukisa ayebi yango me alingaka kaka ndenge wana esili otiki losambo otelemi to okei esika okokende soko mpe outi na losambo zala na esengo kosilika te brusquement ate omoni oyo ya mabe amoi kozala na puissance eleka yo mingi alors osiliki ndambo oyo ezwaki esimi nango eza likambo te parce que bapuissance elingaka colère te elingaka yango te ngai nakoki koprovoke colère moko mpo nabenga na puissance parce que esalaka ngai pasi mabuso ekangi panzi nasali boye te ezolongo te alors omona nda mosusu ekei wana na ngai ngeli na mwa moke na ngai akelaka bana mala mosusu mpo ya kobengana na bapuissance yango esalaka pasi mingi ilevre bato basusu soki osambela mingi awa ozwa bapuissance mingi okaka ndenge esalaka eswaka na mikuwa bon soko eleki mingi boye nameki kolongola na ndenge nalongolaka ezodiminue te mo nakoluka baprovocation ya esima nango soko emoni nga na siki mwa moke boye etiki wana nakomi bien na pena ou alors il faut nabima ya osalisa basi mais soko nazalika na ndako moye te esalaka na pasi donc mais nasili bino bosilikaka te mpo bino oza na puissance mingi te ngai mpe nasilikaka te mais nasalaka ruse parce que bango bakokaka biloko wana te bapuissance bakokaka biloko wana te alors soko nasali mwa ruse na ngai wana bon eza lokola kobangisa bana na bango mpe babangaka mpo baesprit bapuissance wana bakokaka makambo ya babriske mingi te
na le biso beaucoup de puissance de la vie bino et koloba loba mingi te konganga nganga te ko kilisa mais ngai na kilisa ngomba musi soko ile ke sangai je te passe na yo pe soko ile ki passe au ko kilisa soko ile ki kamula mo mais na yo sana ngomi te donc wana te siri koloba na nzambe to kati de sambo to kabwani to pei na makanisi ya malamu to vandi banda alors kozongelaka makambo na yo oyo ebikisi makambo nini okoloba na nzambe toloba kotia makambo nao na molongo koloba makambo ebele te ngai nakoki koloba makambo ebele parce que nazali koyebisa nzambe makambo na bino mais nyonso koza komisambelela ok naloba nzungu moko bamalamaki biloko baye na nzungu wana soko balei bazali mingi eske bokotonda mais soko balei baza moke bokotonda malamu bokokina ne kobomba mosusu ebien diminuer basujet ya lesambo soko mpe ozali koloba basujet wana ezala mibale to misatu tiaka yango na ordre yo olingi obota olingi obala olingi osalaka bavoyage eske biloko wana misato mbala moko ekobonga ya liboso nini soko yo olingi nakanisi ya liboso ekoki obala apana yo koluka kobota tondisana ino puissance ya makambo ya kobala kosambela kolela nzambe na likambo wana ntango okomi na libala sengeti alors kobota ndelo te bosambelelaka babosi na bino mbala mingi bozali komirendre bamauvais service soko boyebi yango malamu te ngai mosala na ngai kobikisa bato na maloba oyo nzambe apesi ngai soko nalobi moto akobika me bandoki bayebaka soko nasalaki yango parce que oyo nasalaki na mikolo oyo awa mais on en parle partout or na ntango nasalaki yango napesaka ata moto moko impression ya nazosala makambo wana te ezala nganga nzambe ezala nani eloko moko te namoni kaka situation wana esengeli na intervenir malgré oyo nyonso ezali na intervenir mais bato ya mabe baza komona ndenge naza kointervenir ndenge nini elekaka ntango ozali kosambela po ya moto moko to azali malade osengi puissance ezali kouta donc bakokitiza puissance boye eye ekei epai ya moto oyo yo ozali kosenga ntango ekokitela yo mpe ekei kuna bandoki bakolanda yango d'abord bakolanda puissance oyo eza koya kobengana badiable oyo ekaki na nzoto ya moto oyo eutaka wapi babandi kolanda ndenge eza koya bakokuta yo mpe bakoatake yo oyebi ndenge batakaka bino bakoatake yo bana nzambe bino bokoki kobanga wana te parce que bino bozali kobikisa bato na verbe pas na prière mais na verbe na maloba pas te nongo na nzoto elongwi ezali direct parce que il y a bonganga ezali na nzoto na yo ekei pap esili bazo osala yo rode parce que eza kokende lokola mopepe eleki wik esali mosala ezali mpo moto aluka ifo loba lisusu wana akomona eza kouta kuna mais soko lokola boyebi ndenge bosalaka décomposition esalemi ayebi nepa euti te amoni kaka hop esalemi bana nzambe bakoki kosala yango oyo baoyo batindaka bafile bana ebale mbongi mingi bakoma kobwaka bafile file ekei akoyeba epa efile euti te parce que file ezali nde papa ebale mbongi moto asalaka yango mais napesi na bino bosala mpo bandoki baleki kotungisa bino alors donc na badestruction wana na badécomposition wana bamonaka bino ntango bisalaka yango te mais oyo ya losambo na ndenge principe ya puissance oyo ekitaka na losambo ekendeke mpo ya kosalisa moto moko bakomona kaka mais sala yango likambo te mpo ya kobikisa bandeko na yo okoki kokamata mpe bariske lokola mais oyo ya na libéraliza yango mpo ya bino na protection na bino bakoki kosala yango te parce que puissance ebale mbonge ezali
eloko moko bato bakoki kosaisir yango te. Donc nasi nalimboneli bino losambo ndenge ya kosala nyonso bosili koyoka tokoki kosilisa nyonso ya bonzambe na mokolo moko te, me nasengi na baso bosambela mingi mpo na bino d'abord mpo na yo moko, ensuite mpo ya bayebanso okanisi okoki kosambelela bango, et pourquoi pas mpo na ekolo na yo. bozali komona basituation oyo ezali na mokili mingi bomoni bokanisi te ezali likambo kaka ya Zaire pe ya mokili mobimba. eloko bokoki kolimolela bato malamu bato banso vi na bino sika oyo ezali lokola balingi kopakola ndako oyo immeuble building bovandaka bacouleur kotia bameuble ya sika, babilisi bato nyonso bahabitant nyonso dehors kuna bakomi kosala réflexion mpo ya kobongi na banzungu na na bameuble na biloko nyonso na ya mabe libanda. me bakamati mokando balobi baoyo bakozonga kaka bato oyo bakozala très propre, bakozala na banzungu ya sika, bakozala na bakiti ya sika, bato oyo nyonso biloko ebeba bazali mabe bakokota so na ndako wana. nde situation mokili ezali sika, mokili nyonso ezali dehors comme pour faire une réflexion, baza koreflectionne ndako balimisi bato nyonso libanda mbula eza kobetela bino kaka na libanda. me kaka baoyo bazali na nguya ya nzambe bango bapesi bango angara bavanda kuna, me boyo baza na nguya ya nzambe te mipepe nyonso ezokwela bango ekokwela bango kaka. ezali moto moko aza kosala yango te, nzambe ye moko, parce que alobi akolakisa kobanda mobu moye moza kosila awa uta ntango atindaki na bisabanga na nzambe na bana nyonso mpi na mibu ekoya différence ya baye balingaka ye nzambe batusaka ye mpe basalelaka ye na baye bazali kolanda ye te. différence ese badi bana balembonge nayebisaka bino manso nakanisi bana ya ngai ya sika baoyo na clôture na bango audience privé awa bango moko nde bakoki koloba témoignage wana puisque le représentant ya communauté wana alobaki oyo nazali kosala ezali témoignage na mangomba ça ne va plus liloba na ye moko wana nakanisi ça ne va plus parce que papa aboma yango mais bolingi koya noki te. alors vous avez dit là bon ça ne va plus, vraiment ça ne va plus, il n'y a plus rien qui va. eloko nyonso nzete nyonso ebutaka bankasa kaka soko etikami na mabele eza boye te ebobongo soko ese elongwi ata bokangi yango isinga boye ekobota nkasa ya malamu nkasa ekauki ekozuka nzete mpe ekauki te ekomi nkoni te nde ndenge mangomba ekomi soko elingi nkoni wana ezika na moto ekoya te il faut eyawa po te tolo na yango na libongo ya mai po te ezala encore enraciné mpe bafeuille ebota lisusu en dehors yo wana solution ezali lisusu te lino bana banja Bandeni beko boko sepela waote dokintando ekoti dino bana banga bosimbandeni beko boko sepela waote dokintando ekoti na mpasi oyo namonaki binombokanisa nakulima oyo nandimaki binombolakana rete oyo nakotaki ebongi binombo pe bama
liputa lya mpasi nanga namino botombola nile bembele bembele ya borongi liputa lya mpasi nanga namino botombola nile bembele bembele ya bolongi liputa lya mpasi nanga lino botombola nile bembele bembele ya bolongi na pasi oyo namonaki bongi bino nakondima oyo nandimaki ebongi bino mbolandanga na retraite oyo nakotaki ebongi bino mbopetwama liputa lya mpasi nanga na bino botombola nembele ya bolongi liputa lya mpasi nanga na bino botombola nembele ya bolongi liputa lya mpasi nanga et ça c'est ici mingi justement peut-être pour que ce qui mape ya mobumoye nakanisi bato basi bokoyoka motu pasi mais ezali eloko mosusu te ezali kaka kitoko parce que kiti mbala moko bokozala na kimia mpo te bobatela yango mwa mingi nakanisi ezali malamu mingi mpo na bino na mpendu bandaka Mao po manca angku